Voilà to bandi 5e partie, histoire na biso za ko continuer 21 jours ya molili. To suki awa esika ba jeune basangani po bayokana ni Prince Eze. Yepa bandi kotalisa bango. Bino soki boyebite. Toza na vallée moko, ezali mabele moko ancestral. Valeur nango ezala protégé depuis bakoko, batata na biso pendant de longues années. Alors, eza ya solo te, lokuta soki oyoki ke tolito teka yango. Pe moto te ayawa akosa yo to teka mabele. Yango likambo ezali awo. En tant que prince, nakokosa pe moto moko awa te. Alors, basi na tango ebokende nanu. Nalina so wana mibali. Voilà bango pe ba se mobiliser contre l'attaque ya le seigneur Lugar. Prince pe alobi azangite batu bakoyoka ye. Alors bandeko, papa Nangai avandi la trône a régné pendant plus de 25 ans. Ata mabele mokolo moko tateka. Eko sa te na règne nanga na banda koteka mabele. Le seigneur Lugard naba combattant na ye balingi bazwa mabele oyo eza na valeur ancestrale. Jamais bango bamemeli biso guerre. Nini topesa bango? La guerre. Ba répondre bien, la guerre. Alors boye bana buto lelo emeka akobenga bino nyonso libanda tokokutana na mabele kuna pe kuna tokosola masolo o etikali pona kolonga bitumba oyo to protéger le koza ya biso poza pe ya biso d'ailleurs abino bosonga na malembe na bandako. Alors mutayo katele solo to betiao. Voilà, quelque chose se prépare. Alors mon prince polobinin nande makambe kende lelo soki to telemeli moto te Lugard soki to affronter yete moto ausa makamba minene koleka pe ya grave yangwana omona tito sutuka boy batu nyonso na biso nyonso to bimi mboka yangwana na lingi o préparer ba élément bana mai nyonso pe ba combattant yo sikoyo okende kosomba ba arme na sana 500 minera awa ozimboka ngo wapi te na nzango na ba mbongo yo papa na ngasoka na mapangu na ye. Alors mbongo yo nasangisi kende esika na yebisi yo zwa ba arme minduki wana iya awa poto ka fonte moto suna maloba te ekobi ya kosomba ka minduki. Le prince alobi azozwa makambo nyonso na maboko na ye ako tenir ferme, ako tenir tête jusqu'à la fin. Et voilà alobi œil pour œil, dent pour dent. Yé pas komi ko somba minduki moto moko akei na mbongo a négocier ba arme eko suka wapi? Do mutako zelaka te o kimia o noto salisa jeune prière mboka mobimba yango te bazo zela mbaloi bazo kumbela ngona ndenge ya moto. Dans le langage oyo ba memeli bango c'est le même langage balingi ba répliquer. Langage ya guerre. Et bongo siko bana mboka basela kaka guerre ngona kidiba ba balle perdu epai ba innocent ba kufaka kaka. Na yebi mwana mwasi alobaka mamba solo mais lokwa tanga soyi ba bandimaka ete. Asa kotambola. Moi ça qui toko vrai chéri. Tala boni boyko Jude. Yo penza. Na bana basi no soboni na mboko yo. Do mutu so ayaroya ko kangana nzo teka ngai. Kaka ngai no maka. O poni mabe. O ngana shwa na hotel. Tala. Na lobi biscuit na sombela ki olinga kyango te. O lunga biscuit o kobisinga mwana muke. Na yebaki. Na kama kapete. Donc oyela ngaba biscuit pamba parce que oyebi ko ozana mukusa lokola taba mobali. Tia lungwa kola nangate. Jidi pardon kola nangate tikao. Bande ko mwasi saka mwasi ato moni azotanga soyi muta akufa ya zali. Mon prince
ya kotala tala ndenge babomi baninga na biso bandeko ekomi grave baya kotala boye bato bapapa bango bamachete de basasa bango lokola bakuluna aye kotala nsoka c'est vrai baza koatake mpe baza koboma okofuta mpo leloko oyo Seigneur Lugard makila bana mboka eza kotangaka kaka. Voilà raison pour laquelle esengeli moto moko atelema contre ces méchants. Tala kene pa ya obina yebisa ina za posa na ye. Et voilà baza toujours mobilisé. Trop c'est trop. Mokolango to landa awa mwana mobali moko asa ko sokolela mba. Osaka ka ozoka masolezo kusali te. Ikena na eke babomi bango na nzela wenze kuna. Olobini? C'est quoi? Depuis quand? Osotu nanga makambesa malamboko zo ebate. Tala sango tamboli mbango batu bazoka moi. Donc insécurité ça totale. Nalobi c'est pardon c'est là. Na ne ça va. Bana mai balobi liwezo ya tour na tour. Moto nyonso komi kobanga. Mbala moko totala motuka ye na mbangu. Voilà. Force ba mercenaires. Nsoka ba méchant. Baye na évangile. Baye na idéologie ko sopa makila bana mboka. Bango nde mutu balongoli kime na mboka. Voilà baye ko menacer bana mibali oyo. Suspense. Mbala moko bazwi moto oyo. Oye kine information. Batoki likolo babwaka na coffre. À 21 jours ya molili. Message oyo bokanga. Bokopone ke biso toleka kiawo. Batiki message na mur. Maduso batoboli mur, maduso tikali. Bake wapi? Bande koto so comprendre que mutu moko soluka bokonzi na mboka. Aza ko utiliser force, aza ko utiliser manduki. Engager même bas combattants. Bango yeyo, bazoto c'est le Seigneur Lugard. Donc baza loko la force moko a rébellion, ba ko ça la coup d'état. Moto moko kiti na kof. Na kansi ndako na bino yango yo yaka boy. Ah bon, okomi na ndako na bino coup de feu. Voilà ba martyr rebellé. Kuna siko kena mokili ya bawa. Loba batu moko basui pouvoir na mboka. Yebisa bango biso banani. Ba sentir ke biso to ali. Voilà mboka ekomi lokola Afghanistan. Mboka bato moindo ekomi lokola Irak. Quel malheur. Mikolo nyonso bato nyonso bazobima mboka. Bato bazolela bibembe oyo ezaka baaction ya Lugard bayebi na bango. Tala mabelango kutu eza pe ya biso bana mboka. Nini kaka nalingi bino nyonso boyebake tobunda bitumba oyo tina suka. Esengeli tozwa eloko ebongi na biso. Mabele na biso no? Mabele ya banani ya biso te. Ata kutu biso nyonso tokokufa kaka pona kobundela yango. Malamu tobunda pona mabele yango. Tobunda pona mabele na biso. Mon prince. Ndengo lobi eloko obange ate. Tokobunda na yo tina suka. Mon prince. Do not be afraid. Kobanga te. Tosana yo sima na yo tina suka. Mutu moko ta kotika yo. Tokowa biso nyonso pona mabele mboka. Yango mutu ayebi verite ya mboka oyo akoteka mboka te. Toko ndima tokufawa oyo koya eya bato baza pe sima na ye bazali do ba patriotes. Mabele oyo ya biso tobunda tolonga yango tina suka. Alors bobanga te ba policier nyonso bapanza na mboka biso toyebi
toyebi jungle zamba ya biso bango bayebi te baba paya. Hey, mot d'ordre pesami, résister jusqu'à la fin. Ah, nini suswa bato basu manduki basa bato ya Prince Eze. Résistance ekomi ya minduki do basa prêt oyo koya eya butu moi bazali oyo koya eya. Voilà bango pe babandi ko répliquer. Voilà tozomona vrai champ de bataille. Coup de feu. Baebalati bando ya jaune toyebi banani bango de ba méchant bango nde mutu baye ko attaquer liboso baza na posa ya justice te mais baza na posa ya injustice na crime. Bango nde mutu baso tosa Seigneur Lugad. Tela ba misusu bango pe bazu manduki babandi ko défendre nde bana mboka do bango nde baye ko défendre mabele. Donc bazo bunda pona nani Prince Eze. Tu comprends les deux camps. Banani baza banani toyebi sikoyo. Pe banani bazo kobebisa banani bazo défendre. Banani bazo boma banani bazo bikisa. Bando jaune à l'équipe. Coup de feu. Bidenda. Donc baza na ba pouvoir moko balata. Bayebi bisika bakota balabo. Tu comprends que l'affrontement est comme terrible. Combat sanglant et sans merci. Même pouvoir. Bango nyoso ba anti-Masasi. A résister mais mbala moko bazuye. Enfin, bakoki ko boma. Ba misusu baza na pouvoir wana te ya ko dendisa Masasi. Voilà babado jaune. Tout le monde ndenge bazo gagner dans le terrain. Bazo mener combat. Kaka pona makasi nzoto tena manduki mais pona makasi ya molimo. Ba formule moko basimbaka. Do balekaka na ndako moko ndako nganga. Toyebi nganga nini na mboka oyo. Baye oyo nyonso baza ko combattre pona Prince Eze. Bazo compter kaka na mayele, courage, paix sans foi, volonté na engagement. Mais bato na ngambo baza na bonganga, baza na bakisi. Ba adversaire na bango baza na pouvoir ya kodendisa Masasi. Et yo so saka nini atisiko vraiment? Na sa nini? Makamia sa kuna. Ozo lalawa, ozo rêver. Bato mboka bakimi, obike bitumeza makasi. Tela na minute o muta compter na muto zate. Il faut yo moko défendre bana mboka. Et bon si kobaneni bakoti wana na bato mususu bazotuna sango kasi koyo masala nanga di bitumea makasi do Yesu mundu kake batama ake pema alors que bitumea makasi. Et nyonso wana c'est parce que mutalinga koma igwe a luki guerre pas koma igwe fo batu bakufa injustement ba innocent pe bakufi to landa princesse Ada alobi na tango penza nazana confusion na zo batena sa nini bana mboka ya umucholo vraiment ba décider batika biso boye to sanga kimia ba ko tia biso mal à l'aise elekeli ngai obi ngai nazo banga makasi kutu sécurité sa souté kutu na se rappeler adeze boni yana yo Prince Eze na moni pété 2 jours yangoy akenda kaka ko bunda pona bana mboka azongsa mamna ordre o banzambe ya mabele oyo na bonde libino boba tela ndeko nanga mobali sikazali mais adeze tala oyebi makambo nyoso bandika tangu ndeko na uti ville aina mboka icho makamu noko na yo boni boy kamu noko na yo
It's not time for blaming. Ce n'est pas le temps ya kokondana It's batu. the time we need to help our men C'est le temps outside. to sunga mibali o bazo bunda na combat. Right now. To condamner mutu te na tango oyo. Ba comprendre que bato ba s'engager na guerre. Dans la presse aisée. Donc yé libérateur. Princesse pas lobby aza prête. Moto kotika la simate. Abani ko pesa instruction lokola un général. Lokola moto oyo ya mampinga. Donc lokola moto oyo alinga commander ba troupe pour la guerre. Alobi bien yope momi batela zala très prudente. Zala prudente na sima. Abimisi leki na ye. Alobi malamu kende mosika. Pona sima walo kito kobeta na manière moko impossible. Abateli adeze atikali kaka na ye. Asu nzela kei. Moya ko vivre na mboka oyo ezate. Il faut ba vaincre nanu oyo aza lokola adversaire na bango. Ba vaincre monguna. Bongo ba déclarer kimia. Ba déclarer la paix. Azotala akaboni nandeko. Donc c'est la guerre à libération ici là. Dans la condition princesse Mobimba na makila ya famille royale. Mais azo potambango wa mibatela azo bimamboka na saki na mutu na kobanga na motema. Bon, espoir etikali na ndeko na ye. Etikali kaka na prince à défendre mabele. Eh, bateau vraiment. Bazo sala makamla, bazo l'excellent, ce n'est pas comme ça, c'est trop. Tala malembe ko silikateo, via mutezaka na eza photocopie teo. Ba sika ndi bobanga liboso na makambo nyonso. Papa, toyebi moto malamu. Do yepe siko ya kobatela bana na ye. Yaka, papa nini nango, mwana ngai. Ebongi obunda, bunda lokola mobali. Bunda po na droit na yo. Tala, esengelo sala makasi. Oyoki? Oui papa. Oyebi moto oyo ameki kotia lokolo na ye na libulo bakosi. Ameyokeli mawate. Na kosukisa bango na ko écraser bango. Na oyesa bango ke mboko oyo basaka na batute. Ba sentir ngai. Ba volontaire basé belé penza. Donc guerre ngo sana batu belé balingi babunda. Tato ya memi mwana na ye alata banguya ya molimo. Alata banguya ya oshimili. Nganga pasali cérémonie. Bango nyonso bayebi pouvoir nganga oyo. Voilà pourquoi même ba combattant o bazana ba bando jaune. Ba leka nzela oyo. Yango na ti bazo bunda babanga lisasi te. Yeba mwana mobali ozungu ya mosusu. Olati banguya ya sika. Olati nguya ya likolo. Nguya ya oshimili. Oyo tata na Priscilla ye kopo na ye apesa nguya na bato makoy abeta masasi edenda coup de feu edenda azopesa nguya oyo esalaka ke lisasi ekota te ozwi nguya mosusu moto akosala mabe aza te nalobi kende yeba moto oyo akolanda achike akokwea na se nalobi nasali oyo esengeli mpo na yo oshimili asepeli mpe apesi nguya. Ah bon? Remarquez, prince a recruté peu ba combattant bango balati bando rouge contrairement na ba bazo bunda kuna na ngambo balati bando jaune. Donc rouge contre jaune. Oye koya eya. Prince Eze alobi akotika jamais pouvoir na maboko ya un criminel.
Bangwana bakei. To c'est la victoire na ngambo nini kozala. « 21 jours ya molili. Après cela, moto ndenani. Ye bando jaune. Bango pe bayebi, bazo bunda po balonga. Boss na bango pe le futur Igwe. Oya soluka pouvoir na ndenge ya manduki. Akati appelle na téléphone. Ata la boy mwasi na ye. Asali nini akangi ba valise. Yaka, tellement on a. C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Problème nous avons. Na lobinga na yo sili na boy li baloyi. Na ko linga te na bala na baba langa na mobali wa monstre lokola yo. Kangam no na yo, ko ba boyete. Tela, likombo bombe ya te. Na lobia, na lembi buso ba na yo, na lembi pe banko na yo, na kena ville. Soko songi na ba sens. Ngana tango wala to ko solola. OK ne wapi? Ngana solo ba yo solo ba. Boni boyko tosonga na kati tosola nyonso nalobi na sili bala naza na posa na ngote naza na posa na yo te oza monstre na regretter pourquoi nazalaki awa tiger kanga kuna zonga na kati muta permettre ta bima libanda tina kozonga bangwana bazwa mot d'ordre batoka mutu likolo batoka mama likolo na mwasi kuta comprendre que oaza monstre aza na sens ya bolingo te sens ya libala te na ngambo oyo pe prince est très déterminé voilà azota la position ya ba combattant na terrain. Voilà, guerre sans merci, sans pitié ni pardon. Voilà le prince Eze, le Igwe qui convient. Oye bien terrain bana mboka. Aboyi pe koteka mabele. Alobi to ko protéger le kumu pe symbole ya honneur ya mboka na biso. Oh, nani wana? Mon prince yakotala. Moto na bango déjà baboma. Donc ennemi azo mené na terrain. Abomi ya bango. Tango baye nzoka tota aleli bishop moko na bango akoyi bango na bastasie kosasa abo donc ennemi aza facile te mpona convaincre ye aza pete te mpona kolonga bazolela bishop Bishop, comment Bishop? Ah oui, la guerre signifie bato bakufaka. Bon d'accord, yaka na ba élément mosusu baya to bongisa lokumu mpona kokunda motoyo. Donc bazopesa bango vraie raison ya kobunda guerre oyo.
Ah bon, okasoza moto boko sage. Ese, okasoza sage. Ne choqué yo. Ngala kokoma roi na mboka oyo, okito mata. Pe nako diriger mboka mobimba. Lokuta. Tika kokosa. Nga prince. Nazape mwana papa na ngai. Ngai nde nako vanda na trône ya papa na nga. Nalobeli yo sikoyo. Nako tikala le roi Igwe pe nako teka mabelona na bamindele. Muta oloba nga te. Yo osteka ngote. Ozotele la tradition ya mboka na biso. Yo muto ozoloba ni. Kobanga te. Nako koma roi. 10 paris à démontrer. Alexis bango pe numéro. Chérie, coup de feu. Babeta masasi baboma mwasi ya le futur roi. Akozanga reine pembeni. Tokei. Bakoti tina lopango. Bakomi na ndako adversaire. Basali pe numéro. Bazongi pe pamba te. Batiki pe bembela likuna na ngabo benemi. La base. Bando rouge. Bango bazo défendre des intérêts ya mabele. Bango na babimi mbala moko, basali téléportation. Mon prince, bon retour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, ça va. C'est comme si moto est pour nous oreilles cause de facilité. Azana ba pouvoir moko mystique. Mais nayebi na roloba moto oyo akosuka mabe ndako panza libumu wana munene wana ngulu oyo ayebaki asa démon mais tobini tokosala ye tokosala ye kamundele tokosala ye kabri. Voilà morale eza bien bâti moto nyonso aza décidé. Pendant ce temps, moto akomona pasi population. Balobaka tango bansokomi bale bazobunda matite nyoko maka. Mama moko azo sokola bilamba, bayoki masasi te mamoyi. Do yeso bateke, mboke zana lipanda. Motuka moko ye. Mbote mama. Pardon, tosoluka ndaku ya papa okafo. Papa okafo. Zela na yebi. Boke de tout droit boye. Na suka balabala. Tobo mona ka mbanzete moko sawana bokata na droite. Bon tout naka lupango neza pembeni. Bon zwa yango mama to pese coup de feu. Balobi merci na ndenga masasi. Muta pese yo adresse. Otuni a répondre yo pe. Mena suka babomi. Ah bandeko Igwe oazo pesa commandement oyo. Areni ata mokolo moko te pardon. Pour jour moka so ba pese pouvoir. Oyebi makila bone kotanga na jour moko kaka. Natango na princesse Adeze avandi na moninga. Tango bazo solola motuka otomoni euti koboma. Eza motuka ya ba adversaire ya banguna. Nzoka bazo ya ba kote wana. Soki bongo do ba epe ya papa okafo azalakawa. Tango bakomi suspense. Babando jaune. Baya kaka na menace. Patron na bango na sima. Nini ngona sali binoko? Yeba mbisi oyo babengi ya wolo. Azaka disika ko bata mate. Bazo beta masasi pe babomi. Moto moko akufi. Mema mwana mwasi wana allez tambula na ye. Kote na moto katokei. Yo tambula na ino. Ba forcer princesse Adeze. Ndenge tomoni famille royale bakimi Adeze akima kipamba. Basali recherche ti balandie na mboka akenda. Bakomi babomi lisusu. Nzoka akima kipamba. Akima ki balandie. Nzoka nde bakanisa ki solution nzoka ba mikoti susu na libulu. Eko suka wapi? Moto yo azui princesse. Nasima nzoka babando rouge contre babando jaune. Voilà guerre et comme il y a ma puissance. Formula banganga za koloba. Moto moko tazo kufa na lisasi. Mais papa loba nan.
makambisama kibonzoka namoni bakombata ya eze bazobeto masasi bazobeto bachette na ndoto baboma yo. Pardon banzambe baboya jamais ça se fait et ça la maté. Nayebi nakomona nganga buto lelo nakokwela na maboko na bango te jamais. C'est que moto oyo azobanga po makambo ya sala ba trahison asala ayebi ke un jour bakoluka ye kaka po baboma ye pe alobi akende mbangu na nzela nganga po ya yebe sika kobatama ayebi bisika bangu ye ezali. Prince EZP azongi na ndako azongi leloko sûrement. Toyebi ndako malamu esika ya uta esika pe tata na ya vanda baluka na bango lokumu te na famille royale yango. Famille royale moko très humble atako bobengi bango babola baboyaka te baza na bokonzi me balinga bobola kaka po oyo eza humilité te oyo. Azonga na ndako eloko nini akendaki kozwa amemi yango na saki. Mon prince makamasa ma yasomo salemi obi batu moko na manduki baye na ndako na ngai batu manduki baye babomi ndeko na nga mwasi bamemi leki na yo bake na ye bameme dese bake na ye na ndako na bino. Saba na yo kio saba zonga na yo kio nzoka bisika bauti koboma bas esika pe ba lever princesse Adese tomoni mama ye kopesa sango na prince nganga pesa nga banguya nalata puissance nalata pouvoir ayaka ya yo pe kobanga boye te ko ozolenga ni nazali totalement sima na yo. Moto moko te abotama na mokili oyo akoki kosala mabe. Hey oyebi oza moto oyo bakosimba te ye pa linga zanguya po baboma ete nayebi nakozala toujours prêt nabunda pe na ndenge na ngai mais eloko ezopesanga susi eza boye bato oyo baza na bapuissance moko incroyable nazoyeba te bato oyo bazoya bapuissance wapi nga mpe na se déranger mais kobanga te nazali kaka nsima na yo eloko kobanga ya te naza na yo naza na yo kobanga te. Azwi ba bikilakila po ye pa alingi te liwa ya masasi alingi te monguna kangai na kingwa kamola ye. Bon ake wapi totala omoni moto soka yebi likambo mabe na ye ezosambisa ye po akomi koluka nganga ka ye moko akomi bibanga banga ka ye moko do moto ayebi ke wi eloko nasali eza mbeba me mokolo na ye mpe ezali jugement oyo ya solo ezalaka kaka ye wana azongi mpa na ye. Donc bango bazoluka balala pongi ya kimia me balingi te population asepela balingi kimia ngo suka kana ndaku na bango nini kaka mama moko azoya na mbango basango mabe kaka na yebi po batu bayaka na bapema boy bazanga makambo te ndeko nini yango makambo ezobebaka mikolo nyonso sikoyo tokomi na ntango ya liwa ekomi rendez-vous oyebi ke ndeko moko ka ya mobali na ngai bauti oboma ye na bato moko na minduki baza armé kutu wana ebandele esili te wana moke oyebi bato moko mpe armé na manduki babimi na balabala
na babomi bato ebele banzambe ya mabele oyo pardon tobondeli bino bobikisa biso ntango babetaka masolo oyo mutu na mutu ayaka na sango na ye oyebi biso tokovandaka boye te totalaka bato oyo boye biso bato tobotaka bango bakomi koboma mpo na nini tose to moto nyonso azokamwa tokomi na Afghanistan to wapi ata Iraq ezalaka boye te Somalie to nini tango bayoki sango ya pesi sango ye pa pesi sango bakimi mbangu a suivre bandeko lisolo na biso zo continuer to c'est la 6e partie et pas iwape koyebana nani akolonga bitumba oyo ezala ya mianduki to ya bakisi to ya milimo moto moko akolonga moko pe akokweya tolanda lisolo ekomi na 6e partie 21 jours ya molili tala siko bakomi kokota ma formule molili lisusu wana le boss Mvoma Chief Lugard le seigneur de l'argent ake koluka ba revêtement de puissance nzoka tato yo alingi kaka mbongo na ye pesama akopera na mutu nyonso toyebi bakulu na baleka awa bato lokuta baleka awa basassin baleka awa do bato nyonso baza na posa ya koluka ba protection nganga na misala mabe bayakao yepe motoyo azoluka pouvoir akomaka igwe nandimi nganga merci mingi pona nguya makasi opesi ngai webi soki bongo tende mwana mobali wana sa panzanga deja sabo manga nebi te yepa su banguya wapi na yebiye lokola na nguya ya pete nakozala sur zala yako sepela nakondima na komati na source ba puissance na ye na kwa isaiti na suka na yebiye mwana mobali wana kobi kaka na nzela na ngai kende na yo tout va bien makambe ya bien likambo ya te boss tiana se makambe ya kitoko andimi kazu banguya ya solo ponganga soka zumbongo nalobaka toujours akosalaka oyo lingi akolobaka oyo lingi akoloba jamais le contraire après cela tolanda nakaso sa prête bangwana babimi atala boye mama mboka sokota mama ozoluka so nini awako ozotunanga so naye koluka nini awo naza bebe po bano tuna suka na kei nalobela yo mama zalaka na ndako na zwila yo tika koya awako mesiko muta oswana ya sate na ndako ebongo china za yekotu na ndako wangu zalaka nazokama ko tuselo ni ko kangi na ndako lukila nga servante mosusu tala zonga na ndako na yo na lukelo solution na bimate oza ndako na ya mwana ngai nakende wapi mama na ye pa lobi lelo naza na yo alembi ndako na ye aye na ndako ya mwana na ye pendant ke ye bacourse ebele azosala nyonso oyo mpo na pouvoir bokonzi ezalaki na nzela bana basi bazosolola bango wana baza koya tela bino bato oyo bon bozoyoka te bozotia makolo na mboka oyo bino combien de fois tokopekisa bino botiaka makolo awa te na mabele oyo bozoyoka te ale bobunga tela mbala moko babete bango masasi nakokufa boyokaka pe combien de fois balobela bino bozala matoi te tia matoi mangongi yango ene bomaka bino donc bazopekisa terrain wana moto akota te voilà bibembe pamba nani aluki nganga lelo eza mokolo na yo ya suka sikoyo baennemi mpe baye bino koma osefu boyeti na mabele na ngai coup de feu ye kutukolo bidenda tala bidenda babete masasi ezokota te dispari
ekomi nini moto tala makambo oyo kobanga te tokozwa na biso ye akima toyebi nde tozula ye likambo nini awa elema boyokanga malamu alors ndenge boza wana nalingi boselanga mosala moko propre un travail bien soigné pas de traces botikele mbote na nsima yali lobaka boye makile kotanga. Alors mes collègues, alors le bolivie c'est pour un retard bato oyo baza entreprise baza na posa kosoma mabele na big bien ke makambo nyonso sekoki nyonso eza na kati ya dossier bosala nokinga naza bisika kokende ko papa nalobi eza mabele faut traiter ngo na malembe papa azoteka mabele na bamindele na bakompagnie ya minene ya pétrole bato bazwi mission atindaka bakombatant na ye na terrain babando jaune bake kosala nini ye tozelaka mwa ntango moke tokoyoka bason ezangi nango boyeko nini nyonso ezangi na kati ya dossier bozolukawo nalobi nyonso terrain na nga asigné tala prince azongi abimeli bango mbala moko aye kokuta bato bazoteka mabele batala boye moto akoti sans porta aleka na porte tala bomeka kutu te kotia signature ata eloko moko tali papier wana po awa bomona original ya mabele wana oyo bozolinga bosomba nga nde naza prince nazali kosuccéder papa na nga mabele wana eza mabele ya bakoko mpe eza héritage. Alors soki naza prêt nakobenga bino tosolola monsieur Lugard donc olingaki tosigné bafaux document kaka monoko na yo kanga babiso kaka signé document ozolekisa bata bobima ndako na ngai tia bafere ni boyebi bino mais komo kosala boyeko abaluki donc yo ozozunguluka ozwa na mayele na ndako oyo kobeta masolo zela mabele okokanga yo mpo na yo Lugard. Il y a un temps na vie ya moto oyebi ntango akoki suka kokosa te na vie na ye moko tala oyo eza suka nzela mpo na yo kaka monoko na yo silence kanga comment oses-tu yo libomesi yo nakebisa yo tala mbala nsima omeki susu likambo na ndako oyo oleka ta porte wana te nzela shoki yo malamu okati nayebi te sika ser no azali soki omeki kosala buzoba okomona su ndeko na yo te ser no abungi asalaki bongo mpo azwa moyen ya kozwa moyen de pression tato oyo akimi mbango na nganga ayaka tala nazalaki na ndako na yo mais nazalaka soki oza awa sikoyo tala sunga ngai ayaka olingi su nasani mpo na yo nalingi nazwa nguya mosusu ya makasi contre ba distraction nyonso y a pas de problème moyebi ke demande nyonso ezaka na prix nango nayebi na ngai bon nalingi nasala nyonso na ndimi alors nyonso kasi kolobela ngai alors esengeli ojire ete yo kosala nyonso nga na kosenga yo na jire bandeko balobaka mbangu bayebaka baconséquence te. Très bien. Naza na posa ya mabele wana oyo ya kitoko naza na posa ya 10 terrain d'accord ça va okozwa ngo kasi okozwa 10 terrain bandeko nganga mpe alinga tonga ndako apesi condition nayamba nguya yo mpe yamba condition asengi eteni ya mabele moko te 10 na nsima bandi koseka le lion na kati ya jungle azalaka na pouvoir nyonso mpenza voilà mibengi le lion na jungle mon prince nini nango ezosala yo boyeko vraiment mpo ni kobombabomba bato koaleve bato kokata bato mitu lokola mosali na nzambe nalingi oyebaki nzambe asepeti na oyo ozosala mon père napose o question moko nzambe yango ozoloba azalaki wapi ntango Lugard abomaki papa na nga le roi ya mboka oyo
nzambe na yo azalaki wapi ntango bakoti na palais royal bazwi biloko nyonso o papa asala na vi na ye ebongo sikoyo ntango bazwi mabele oyo eza eteni ya mabele ya bakonzi sikoyo ekomi ntango na nga nzambe sikoyo asepeli te ok sava likambo te mon père moto nyonso oyo alingi akota makambo oyo azala prêt pour qui fait la paix prépare la guerre aboyi na lilendisi ya sango alobi makambo oyo conseil ekosimba te. Oh, le prince du royaume. Mais azobosana te ke leki ya mwasi abungi. Voilà tala mwana nganga toyebi lisone malamu. Soka yepe azwi bonganga po a défendre cause ya bato bazosala bolamu. Priscilla aye na mabele esika bonganga ya tata ezali. Aye tala crâne bimisi makila. Simi mabe toza wapi? Et voilà le prince azo raisonné belé. Et sengeli a vaincre ennemi oyo azoluka kimia te na mboka. Azoluka boto la bokonzi pe ateka mabele ya mabele oyo ezali héritage ya bakonzi. A enlevé susu ndeko mwasi leki ya prince, la princesse Ada. Moto mwasi miti febele. Ye wanazo kanisa. Prise nini ya suka beta. Nini etikali ya sala. Mbala boko. Tota la kaka boye présence ya Priscilla. Asimbe na lipeka atali. Priscilla. Azielo kwa pesie. Zoa. Eza nini? Oyo ezali elembo ya bokonzi okozala na posa na yango po okende ko neutraliser force oyo papa nanga koya nango pe force oyo ba ennemi bazoya contre yo yango ndelo kozoluka na tango oyo zwa yango na comprendre ke bonganga mosusu eyaka pona kobikisa yango na mwasi alati pembe po alakisa ke aza na posa ya makila te. Aza na posa nde bato ba vivre na kimia. Azo protéger cause ya bato baza malamu. Priscilla, est-ce que il ne koyeba liboma nyoso to somo lego suka mukolo nini? Na lingi pense sila. Yango na lingi nandi make kimia ko ya soko sungengai. Dispari. Atikele kaka elembo ya nguya alobi yango ko batela yo contre benemi yango ndeza arme ya bitumba ya nzoto te kasi ya molimo tala yoka gouvernement bakoya alobi bako visiter terrain na lingi kutu ba jeter tala na minute baya ko tala mabele ba pesa ngambongo siki mutu ayeka kawa bobete masasi boki ngai mutu aluka kutu ba explication te yoka ye tala moto bimi yewan. Le prince. Mr. Lugard. Ah bon, monsieur Lugard. This is the last warning for you. Oyo, eza avertissement ya suka na zopesa yo. This land. Mabele oyo. Is our ancestral. Ezali héritage ya bakoko batika. Mboka mobimba oyo. Ezo protéger mabele oyo makasi. Depuis des années, depuis des siècles. Alors, soki motonde azoka kaniseke akolia bilei yoyo babongisi pona mboka mobimba soki kaka abandi kolia akovimba ti libumu ekopasuka. Eze oza mwana mokepa na ngai tala nano mona eloko te kombo na ngai ezali Lugard wana kombo na nga ezaka titre te babamba ngai. Abo namoni oboti mapapu tala oyebi soki moto andimi amema koni oyo etondi ba fourmi azela miseleke te balanda ye.
bino bozosela nini boboma ye coup de feu batanda masasi bandeko pamba masasi ekoma poussière nzoka biloko pamba ezwaka ye te bien blindé contre masasi tala sikoyo ye pa azwi masasi yango na pouvoir moko mystique tala masasi nyonso babeti ye bazotala démonstration bazotala linga sala likambo donc iloko boyebi kaka kosala yango oyo bango nyonso bazotala eke wapi masasi ebungi tala ozozela sikoyo nina ya sikoyo face à face na yo mpo na corrige yo ekokoma tota nakoyebisa yo nga kombo na nga nani kombo na ngai kombo wana ya kobanga abandi kodemontre ye pa ruti na nganga nguya moko fresh azwi baformule asika mikolo oyo ye pa alinga bete apo amonisake wi ye pa neloko et voilà affrontement ekomi ya bapuissance bino bobima na mabele oyo eza ya bakoko na biso sinon boyebi te nzinzi oyo lekaka matoi mangongi bakundaka ye na libulu na ebembe ntango alimwe bango mpe babangi bazokoboma ye te tala sikoyo alandi esika banguye wutaka lisolo lini etikali oh non nanganga lelaka nana salinga boye eloko moko na bobaki awa namoni yango susu te na suki na ngai elembo oyo mwana mwasi Priscilia ayibaki nzoka yango apesaki kuna epai ya Prince Eze na nsima bazoluka elembo babengi ofo eza elembo ya toute puissance bato babangaka elembo wana nganga ntango atali ebungi donc atikali pamba monoko ya pamba nguye kei oh ngai da suki ye donc nani akokota ayiba eloko wana soki kaka aza nganga te to aza na famille ya nganga te po moto nyonso ata kosimba eloko wana ye wana azozonga na badesizio ebele likambo nini bandeko mpo na bana mboka bango bakima kaka epaka ekoma ezwi balle perdi pamba le prince abandi koatake oh bino boluka nini awo yo mwa mpuka moke toza mpona posa na yo te wapi papa na ndoki wana ozobenga papa na nga ndoki tala Eze yo nde moto oza méchant c'est toi le sorcier tala naza awa te mpona swana na yo pardon parce que oza lokola poussière mwa mpuku liboso na ngai nakoniata yo lokola fourmi na lokolo mpe na osentir eloko te mais lokola papa na yo azo continue kokima bon naza na cadeau moko opesa ye azwi manduki coup de feu bidenda nzoka bango nyonso bien blindé oyebi soki oyizalama mposa koyoka yokaka lero oyo soko boyi koyoka bandeko moto moko asote mira kimi bandeko baza na ye ah bon papa nokuta soko défendre yo te na ntango oyo donc formule ya masasi te bachange formule mpo bango nyonso bayebi ndenge bazwaka formule ya anti masasi ye mpe bilembo ebele bilembo oyo ezotambusa ye ezobatela ye ezobundela ye so dirige sikoyo bacombattant babere na bakutu babere babando rouge toyebi baennemi baza babando jaune voilà moto asambwe bakanga ye penza lokola mwana moke
allez nase bakangi prisonnier yepe abana koloba ba vérité bango bayebi baza na posa ya ko déstabiliser ennemi. « 21 jours ya molili nzoka mboka mobimba balamukaka na epaka balalaka na makelele nini susu balle perdu pamba pamba. Voilà Ono où le premier ministre a dit qu'on se plaindre. Telle place où Moussani Osali. Oh, est-il allé à Nini? Tu n'as vu que tu aussi sa qualité semaine prochaine. Yo, bah, semaine prochaine, ici, la raté. Hein? Bah, semaine, on est comme Boni. C'est un natal. Est-ce que place à Bosseli Malam? Telle Moussala Bosseli Lingaï. Est-ce que, moi, quoi, Bibeli Ewan? Ono was a vrai sorcier. Mikolo na yo ya suka nde yango ezotangama. Yoka soki moto akanisi akolanda ndeke na mbango akobeteli bakoko koya disparu ya lakise numéro. Ah bon, okanti yo ndoza danger. Okanti awa na ko rater yo na kozwa yo, na kozwa yo. Webi moto yo azotongisa pale. Bakomi na bambongo ebele. Azobima wapi na nzela samba ndiye pala ndiye kaka na même formule. I told you. Nalobela kiyoti. There's nowhere to run. Eza ne sikata kokima. I told you one day. Nalobela kiyo un jour. Will go down. Tala okolala okokweya. Pe misano nyonso mabe ko bima na poasa mokolango lelo. Tala yoso sexa gai. Yonde mtozo lala lelo. Makamba sike bandi. Moto aseka ki abandi ko koma sérieux. Lelo. Coup de feu. Yambalo ezui. Do bazana ba formule oyo eleki ya banguna. Do bango bazui ba formule ya bana mike. Voilà abomiye mabeni so moto salaka ilandaka ye kaka. Nani wana banani bazokima kotoyo poto ebi kaka mouvement zaka kaka ya bambangu ya bamasasi na mboka ngo bando jaune. Et voilà, juste après ce sont les bandeaux rouges. Natango affronté mes anano. Tito comme on a dernier ennemi à Koufa. Ndege rekosila. Do bayebeli bango. Ba comment silisa bango moko moko. Ah bon, do ba keneki na nganga menganga ngoza ne pamba. Après ça bango ba formule bana mike. Bangwana baza kolala babando rouge bazo mener na guerre. Donc ba oyo bazo bunda pona prince Eze bango nde bazo mener guerre. Nini kuna loba c'est quoi makambeza mabe macheza mabe tokomi kozo masasi bazo boma biso ba timbeli formule ya anti masasi babeti masasi babomi rapport ekomi ke ba master bazu masasi bakufi
donc toza na formule ezobatela biso te na lisasi tokokweya ntango bango bayoki bakamwe babangi donc confusion koteli bango mpo bakanisaki bakozwa protection nzoka epamba bazotoboka na masasi tina résidence bakotela bango na base ennemi akoti na base quartier général lelo koyi prince ese na bacombattant tala moto yango yeyo finalement azobima na malembe oh nayebi ata kutu nasala mabe na mboka yo na ngai tokoyokana quand même tosala eloko malamu mpona population limbisa ngai nasengi bolimbisi bo déposer arme kama muloko na yo ozoloba na nani tala nasengi bolimbisi oyebi eloko nalobelaka lugard nayebisaka yo moto oyo alinga lia bilei balambeli population soki alinga tonda nyonso akotonda akovimba libumu ekovimba pe epasuki sikoyo na comprendre yo osala raison eza clair mpo na ngai mais nabondeli bino pardon botika ba arme bodepose arme nabondeli bino pardon na promettre nakopesa bino 10 millions cash bokozwa ngo sikoyo nakopesa bino ba jeep Prado moto na jeep na ye et c'est pardon toka bandeko te ah bon ça va tokozwa le 6 jeep ndenge olobi na 10 millions de naira ça va tozela déposer arme donc alandi formule ye pa yeli oh oza na mbongo akokaba pesa biso ah ekomi boye prince okomondima no bambongo bato bakamwe prince alobi te déposer tokei déposer toke na biso merci mon frère nasepeli merci totonga mboka elongo tobunda te est-ce que bino bondimi ke moto ya boy foto limbisa yo eza normal allez feu moto yango azoseka azolongola masasi lokola putulu ntango babeti ye mayaka coup de feu ah mbalo moto abiki te donc moto akendaki mosika alataki bangoya mosusu oyo bango bazwa te abomi chief lugard nani atikali donc le dernier ennemi ye wana oteki monoko yo nde mvwama okasi kosomba liwa na mokili oyo moto asomba ngo aza te mabele mokonzi emela bato ya mbongo koleka yo ti voilà ebembe ya ennemi est-ce que masolo sili wana poteti mosomo na tikali na sima oyo nganga yende mutapesaka bango bangoya oshimili ake kobelela oshimili azolela parce que elembo ya nguya ekei bayibi yango ekepa ya prince eze ya tikali pamba alobi zongiselanga nguya yo demon ozosenga nini yo bapesaki nguya osunga bana mboka yo ozwi nguya oselelengo mabe lelo bakoko batindi ngai po baloba ke yo ozokufa sikoyo ye wana pelisi moto abimi akimi abungi suspense est-ce que okokima libela yo ndenge oza wana jamais moto akima libela
is the fight of the ancestors, and I fight for them. ezali bitumba oyo bakoko basenga na bunda pe na kubunda pona bango bakoko basenga na bunda bima namona yo suspense. Iloko dina linga sala nasinga akangi nzoka eloko azokanga mongonga muto zokanga tika na kokufa nzoka abongwa naki libanga bakanga epe singa na kingo. I told you. Eloko nyonso ezaka na suka ya solo penza kisa nganga epolaka pe kufaka lokola ye moko oyebi bien bakoko bapesaka nguya ya solo yozu nguya obandi kosala ngo mabe obandi kobebisa tala suka na yo et c'est la fin na tango moko bitumbe sili bavandi. Alors nengeka na tuna yo vraiment okomaki capable ko ba formule o bwendenge nini azotu na Priscilla oyebi papa nanga azalaki nganga oya munene jamais aviva na mabele oyo azaka na ba puissance ya makasi azwa na Oshimili alingaki nde nazwa succession na ye na bonganga menga na boyaka nalinga nanga te na servir Oshimili yango na kimaka mosika nakende ko vivre pas tanti na ngai. Alors si moi tango na remarqué que papa na ngai abande cotiser nguye na ndenga mabe pe batu bakoma ko lela nazaki contre ye bon nake ko luka ye na lobelie ke naza na posa na salela Oshimili nzoka nasaki semblant yepe ameminga ne bale kuna apesi ngai na maboko ya Oshimili pe na nguya wana nazwi na yambi ba puissance po nalingaki te papa nanga continuer na ba misala mabe o aselaki banguya na ye. C'est vrai abeti li solo. Alors pone kasi osalaki nyonso na ponanga ondimi na yo kotela ngai alors que papa nozali. Ozoeba mukolo oyo obikisaka ngai na bana mibali balinga ba violer ngai ta unatelaki yo namoni koza mutu malamu nayebaki ke ozaki na elongi ba problème na tango wana ta unatali yo desidaki na yiba elembo ya ofo na ndako nganga epa ya tata na pesa kiyo po na lingaki kozwa ba puissance ya solo na lingaki osuka na ngolonga po yo po bikisaka nga un jour pe na eboza mutu malamu ozo mériter ba solo malamu ozala pe un bon roi pour la population. Voilà pourquoi ça va, t'en fais pas, tout va bien. Bon. Conseil ya bapaka. Balobi bien, ceux qui guerre sili boyi. Et sengeli basa la cérémonie pour ngana za l'introniser comme roi. Mawa mingi kaka pona ba innocent bakufi. Bato bakana kate bakufa boyi. Mais avant intronisation nanga isalema. Bapaka balobi nanga ya liboso ngana bala. Est-ce qu'on dit ngana bala yo? Alobi na Priscilla. Ngai? Oui, nalobi oui. Bande kwa a douter ko touté. Prince du royaume oyo bazo pese kiti ya bokonzi ya Igwe. Moi c'est ngonani ya koboya.
Priscille pas sauté premier à lobby batika a chance à boyete. Donc a abandonné Bonganga. Atiki puissance, pouvoir pe oyo oshimili a pesaye. Azaki na posande asunga moto. Moto ngo pe ilelo alongi. Donc batika liba régner lokola roi na la reine. Nzambe yo. Moto akufa te yeyo. Ngai bokita bomata naza dessin animé na kufa kate. Bokanisi bokoboma ngai boza na soni. Ngai nazali de retour. Moto yo amona kadakata molili. Boyeba bokoboma ngai jamais. Azongi susu eko suka wapi bande kotose la bongo 7e na 8e partie. Akozonga na kanda. Akozonga na makambo ya sika. Akozonga na formule ya sika. Likamboyo tozela po bango pe bazozela mokonzi afanda na kiti. Est-ce que ekosimba à suivre Tolanda na 7e partie?